Fidèles téléspectateurs ainsi que nos internautes, vous allez toujours rester branchés pour nous Rolanda site de Vérité Universelle TV. Yaye Moko, le véritable boss, qui est l'unique boss, Maître John, l'apôtre Maître John, Nakatsa Switzerland, rien à dire, Maître John est sa concurrent vraiment. Wana boss Nabiso Moro, ou Asala Rabiso Makambu, Ezala Kito Konelengi, Nakomoya, Maître John, l'apôtre Maître John de Switzerland. Lelo émission Nabiso au Sarabino Paradis Musique, page noire, toujours page noire, parce que monde artistique, au Zabongo monde, il y a art dramatique, il y a cinéma, Tobungi Saki, acteur ebele, Tobungi Sidi Kando, Simanango, papa, Nabiso, Mundangandanga. Lelo Boromon a vraiment dengue retrait de deuil, il y a papa Mundangandanga, Ndenge Elekaki. Barimer est tamboli et belé, Barimer est tamboli belé, Tokoma Kiwana na morgue, Koko Mana na morgue, Tomona Kibongo de, ya papa Nabiso Mundangandanga Poebima. Il paraîtrait que chemise et zangaki, chemise et koyana retard, il paraîtrait 10 000 francs et zangaki pour te libérer Korwana, Marambo Eleka qui est belé. Mais en tout cas, moi qui organisation Salamaki est belé. Baranyo Salamaki est belé. Pourquoi bande konabiso bactère? Pourquoi bande konabiso art dramatique? Désordre, ils ont continué toujours que demeurer au sein de la famille na bango artistique. Tu évites c'est ça pourquoi Boroyo kaba propos ya bande konabiso ndenge balobaki na mokolo tozalaki bongo na morgue o tokenda ko bimisa bongo corps ya papa na biso mundangandanga ezalaki pasi parce que bande ko batomboka makasi basunga mutu tango azana bomoi mais na tango pasi pe bosungi na bino me bomemi sous désordre. Bon, même désordre et zala qui bon passe. Na en tout cas la image coulée botala vraiment là c'est pour faire plaisir vraiment la bande ko nyonso balinga rabiso Gilles Kanza o na bossa na raté Gilles Kanza ya ba Gilles kobo sanate tonton héritier minimbu Switzerland tonton héritier minimbu HM kobo sanate mon vieux héritier minimbu na bisaki bino ke tozo tika siko ba image écoulée et mebube bo sac loso sans oublier Blaise Mavimpi ciseaux d'or royaume babi famille tika la famille quoi bolingo zala mbongo te quoi Blaise Mavimpi o sala pour na dropenza ou vraiment reconnaissance zala parce que na yebi ko sala kaka Blaise Mavimpi royaume ma va boire au 4 Sasuki wana ciseaux d'or sans oublier mon vieux Alain Moi de Bilbao. Ya Mireille Leko moins Alain Moi de Bilbao na bossa na raté sans oublier Sonit Silulu le papa ya bébé Moyassa ainsi que Jackie Ngounya total nanu Lumbe mbiringa nenge ba biloba ezalaki bongo na morgue boyoka bongo ba intervention tope ba analyse ya ba artiste o bazalaki wana o basala bongo art dramatique toleka Ndaka malili o bakotsaki papa na biso mundangandanga d'abord émotion ezandeni parce que mokolango malelo te comprendre que papa mundangandanga fana na ndaka malili pe mokolango lelo tolingi mato bimisa émotion ezandeni. Ouais, premièrement, émotion nanga eza vraiment makasi par rapport ya na biso ve na biso Mike Mundangandanga tozalaki na ye atiki biso lelo pena to comprendre que azali lisusu te parce que tozo bimisa ye to tie na cercueil to ko lela e poto kunda elobi émotion nanga vraiment ya liboso yango wana. Ouais. Mais par rapport à souvenirs nous avons gardé au papa Mundangandanga bon moment en plus sous moment pas mabé parce que c'est mutakufi to le baraboula munae côté négatif côté positif par rapport à souvenirs il y a papa Mundangandanga. Ah souvenir ezaka ke ezaka na journée moko makaya na groupe makaya babenga kaya tourner ngape babengi sengai to tourner na presque tableau moko to si ko jouer et ça la première fois mon ngai mais nga na mona ke na TV première fois pe na mona e boy physiquement donc à conseiller nga vraiment trop a singa petit na nga mondo il faut en respect ba ine na yo kuta soko za na respect na bango ba bando kangela ba porte te ba bando fungwela ba porte pour kende liboso souvenir na nga o na garder yango wana pena mingi ya makasi. Mais par rapport à l'organisation ni sali parce que besoin de temps au sala des réunions mobimba première réunion zalaki deuxième réunion au José de Londres à Outara organisé par rapport à l'organisation ezandeni. Bon pour ngai organisation ezamabe par rapport à bateau besoin que organisation na maboko na bango Corbia Kous e yena on a cercueil eza bien té na logique eza bien té
Deuxièmement, bilamba déjà côté chemise baola tamo ezate. Donc on a golo babatu mususu se boza capable té bosala likambo. Bozwa ka ba engagement té. So moni ke oza capable té ya kosimba net organisation net ya ba makambo boye oza capable té ko ndima ba engagement té eza mabe. Batu o bazwa ki engagement wana ya organisation basala ngo pena mabe pena makasi. Mais par rapport à réunion, banani obotaki communauté au bazaki comité au bazaki wana au bofotaki po bazala wana ba membre au bako sala kozwa droit ya kosala organisation ezaki banani. Bon, jour bachaki comité ndenga la zalaite nazali na première réunion, deuxième réunion nazali na empêchement, troisième réunion pe nazali na empêchement parce que nazali na tournage. Mais bateau bachaki comme comité ndé na ebi bangote ba organiser le logo pena mabe. Fallait pas bazwa engagement. Ceux baza capable de organiser ma communauté ya boye mundanga aza muta mukete a comédien munini donc ceux qui ba au monique oza capable de kozwa ba engagement boye eza soni vraiment wana omone tsozo banga ube ozo bomba komba mutu azwaki engagement parce que zolo baka soni na ya sali a kombo nde zolo bate ata na bangi kotanga kombo na ye ata na bangi mais place à ça soit à telle émission on comprend qu'il y a lobby nae. C'est que là on est dérangé les lots pour Korebi mais ça bilamba cercueil et là on est dérangé Mojis. Et là on est dérangé pena makasi comme tel ponanga et ça corbiaro et yeli. Bilamba ça va mais bangi bala tamo wo ibo chemise ya te ba ke luka on siko ya normal te. Donc corbiar pe ezana ba condition bien te alors. Condition bien te to boyango pe ba changer déjà. Ouais. Merci beaucoup. Mais conseil nous repère à la bande déco, simba organisation. Conseil nous repère à la bande ezake, soka moni a capable té, soka moni aza capable té, andima engagement té. Conseil yango wana ka. Ok. Merci beaucoup. N'habitez pas à rappeler na bafani au balinga papa m'a vu que les nini moi parole malgré tout toi na day pour na bande gonyo so balinga ro na mikili ya poto bazé belé aneti Shakira Gucci vraiment aibisa ngana lukayo Shakira Gucci na vie na Flora Pamba na agence Soleil Nganziamba ainsi que ya Willy Kalume. Donc batutu otangi o balinga bambote belé na bango. Shakira Gucci bambota trop bolinganga kana zana ka pona bino nazana pona bino sambino to sala bouloté sambiso pe bino pe bolongwa ba stress wana te donc bambota trop quoi on a rolo baga yango wana. Merci beaucoup. Là c'était papa m'a vu que les beaux qui témoignage n'aide tout le baga que les propos tenus dans l'émission n'engage que mes invités beaux qui vraiment organisation na biso artiste te ba vraiment rebongisaka et comme balatsa mowe chemise ezati. Et comme na niveau papa mundanga corbière et eza condition bien té mais to pour ça na sous to ba témoignage musu tolek. Bonjour mon frère. Théo Koutabino vraiment boza m'a touché ou eza deuxième liwa après di kando to zaibo na papa na biso mundanga lelo to yoro bimise na ndako malili émotion na vraiment ezandeni. Si to za touché to za na pasi parce que to perdre wazala ki papa Mike mundanga azalaki moto yo asali mosale belé na monde théâtre. Donc ce qui est vrai Zara que Nzambe mora yebi pourquoi salami boye mais je suis vraiment triste ba douleur pas si mes ali pas si makasi zali mais tous en a choisi parce que Nzambe mora yebi pourquoi salami bon mais liwa papa mundanga tout le monde est 8 mois de temps parce que vous sali quand même des réunions tu habite pourquoi des réunions non vous savez des réunions première réunion salamaki deuxième réunion on a biso José de Londres à Salagi mais les lots à la grande surprise tout ni bandeko mususu comme si réunion et aboutir vraiment les lots côté par rapport à l'organisation il y a des papa mundanga non première organisation moni entre famille na ba comédien on dirait tout travail en connivence parce que on tout le monde subir marambo et comme malelo et comme lobby et au sala boy donc nyonso wana sala ka passi ozomona donc ezaka que passi ezali ndenge makambango ezo salama mais tebigande to se rattraper quoi Nzambe moko ebindenge ya obungisa makambango. Mais par rapport à Bacorbia par rapport à chemise et Zureta par rapport à tout cela analyse nous et kezalandeni en tout cas moi je manque de mots ndena biga mon maman l'organisation il y a une malheureusement on a accepté l'organisation des salami derrière moi bien te ndé keboy mais tu es bi que toi ne likate ce qui corps bimi natito kunda lobby rozana kimia Nzambe il suffit aux essentiels les que to sengela ye
place à Keia pe manakimia. Donc ils ont kermesse des fêtes des passi ba batika ba illusion ba makanisi bien na mitu. Tozolela non papa. Moi souvenir ni no rosa nango ya papa mundangandanga côté positif en plus côté négatif. Positivement, j'ai un grand souvenir parce qu'il fit un grand acteur dans le groupe Sans Souci. Bien sûr, il est là dans le groupe Sans Souci, c'est la grâce pour bon bâtir empreinte. Donc tous années un film il y a Fatou. Il y a Kaimbe, donc film il y a, je crois qu'au nom de ma mère, on a joué avec papa, donc Azaki papa pour nabiso, va souvenir les ébélés. Côté ma bé oui Azamutoa, on ma bête, mais plus Azaki moto to mesana qui déjà affection Azaki makasi, sans ça. Mais papa mbaloba eloko mo matanga silara, mais pas bandeko famille matanga silara te. Eloko nini bandeko théâtre pour prévenir pour na libote ya papa mundangandanga moi sinae quel que soit banana par rapport à lobby na bango quoi. Ya liboso za nkutolela. Tolela, to kundana no papa. Après, le reste est parce qu'on peut penser aussi pour les enfants. Pourquoi pas $1 acteur, moi, ça fait quelque chose pour la classe. $1 peut ça quelque chose pour l'anime. Donc, félicitations. Vraiment. Oui, total la matin. Après, Awa, total merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Tout sur le vite. D'abord, mes condoléances. Merci beaucoup, papa. Après, famille artistique, vraiment, famille au art dramatique et cinéma, vous avez touché parce que début bembe, les loto yo bimisa papa na biso mundangandanga. Émotion est dans des. Vraiment, ça passe. Biso mona et bembe muta sepen. Koku felaga, donc tous on a passé à Dikando. Oh Dikando azali ki moko ya biso jeune de ko la biso. Auti ko tika biso kaka dans na âge moko ya muke donc ça déjà passe makasi to te koku faire Dikando. To permite papa mundangandanga lisusu lelo to na kata morga mama vraiment bande ko so ça la passe les autres toucher biso makasi. To linga na biso liwa e kota na kata monde ba théâtre ya ba artiste comédien te po ezala kapasi. Tara ne to landisi batumi ba pe bato amotuya. Vraiment papa ezala passe. Ya passe makasi. Mais tout le monde a eu des réunions si maliwa papa mundangandanga des réunions corps papa mundangandanga Tembele, to oyeba des réunions na lelo et aboutir na nini par rapport à l'organisation à papa mundangandanga. Bon, par réunion ba sala qui par rapport ya ko saka organisation ya makambunyo son nesi ya salle ko kunda po yo moyebi ke ba artiste biso to kunda bande ko na biso de ba sala qui réunion na famille to sangana ki po na ko ta programme o ko oza fixer po na mutunyo sa za dispo les jours wana poto ya ko zebembe to ke na nti na salle place ba biso na zo et d'ailleurs ka po na préparer ka journée ya lelo na lobby. Mais toyo ki ba rimer etambole belé chemise nano yete corbière bazwa ki abande comme sou ba sepeli na ngote baza ko accuser comme si organisation salami bien té. Papa, organisation salama bien té na ndengeni. Na ndenge biso tozaki to yeba déjà que ba président balobaki boye aza papa na biso o akufi na yebite chemise ngo andeni ba luka ke bala te chemise ande muta sa kufi déjà o bala corbière ba sepeli na corbière o ya kité bo changer corbière papa bon na mona ki pe corbière on te mona lobezate na mona ki on te mona lobezate mais o nga na yebi ke to lela papa na biso na honneur ata batie na zo ata batie na fikine eza place ka ya malama bende so balela ke na famille na ye so bateki le pango na kata famille wana ngo sa biso passe bonge bo mona ki ba artiste comédien ba ne le côté mais le col a déjà batie na fikine bazo lele na fikine déjà que c'est que to lele déjà na honneur donc rimer ezo tambola geti siko na bo sombi libulu te c'est que za na rimer a lokuta wana ba kosi pona libulu vraiment ba kosi po famille na ye ba linga ba kunde na nino na commune ni ba benga ni na Kitambo ba ngaba kunde na Kitambo mais biso ba artiste to monique papa mundangandanga aza papa aza mutu mo photo honoré ndongo moni mama lo sanzola nde azo ki dabi ke to kende kolelela gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa apesa biso place na nécropole to kunda papa na biso kuna ezate ke place ne monate place na ye o famille po biso ba artiste to kunda ka tozwaka charge ya makamunyo mais libulu ezala ka famille donc libulu soki lelo kufi libulu famille ndemba ozwa famille ba destina ki na manino na magasin na Kitambo kuna Mexico yo biso ba artiste molo sanjola na batu misusu ba président misusu ba lobi non kuna esengeli papa mundanganda ba kunde kuna te to benga gouverneur de la ville yende sikwa solo na biso perception na nécropole yango moni ke bakie kuna bakie solo la nae mais place ezali déjà. Merci mais souvenir nini ozo garder ya papa mundangandanga kota mabe na kota malamu. Bon nde baloba kaka mutu so akufi to lobaka malamu mabe to bombaka mais pona ngai
na baloba malama mutu soki bofanda ne nesine na sala na Cynthia boye na ibagafa Cynthia lelo so Cynthia problème yeli na oloba mais papa mundanga franchement na suivre ma temps ya kovanda ne boye te na solo na yete na moneka na TV hein même na banzonzi na ndeko je banzonzi azo pe mo tamo bando mona lisusu te donc na oloba ya malamu pona mona na yete malamu ne ona yoka kapa batuke afiva so bengi na tournage en tout cas ya qu'avant azala a respecter l'air na ya sala boye vraiment aza papa moko donc on comprend mais moi na loba mabe c'était pona yoka na mabe pa batute na yoka ka malamu na ye siko tala na liboso caméra loba liloba moko pona bandeko nyoso ba Holanda pona liwa papa mundangandanga bandeko liwa est touché ba artiste et comédien eza pasi ko bungisa ba o baza cher même na famille so bungisi mwana moko boato linga bana nyonso to bota to linga bango mais biso siko muto apesa bine sengo na TV tamso ko oza na ndaku na yo jibi fuma vaka papa na kenza okoza na ndaku tango ozapesa po tese de moni papa mundangandanga sekisi yo lelo akufi na senga aka bino ba fan na biso bosunga biso to balinga ga mutu tanga za na ba moyo tant mutu azobela oye même na aspirine na pambo pesi mutu wana esalaka bien ke lelo mutu akufi ata to somba seke a cher ata to lele na likolo ata to kunde place nini eza na ngo esu na litomba makote po babi tout est vanité donc molama mutu esalaka neki boki ke lofita zobela otelemi même na mbongo no o contribuer to za na poto za na ngola esa biso bien linga biso to mona pe ba acte mais ko linga ngate ta on asina kufi otinda mbongo bakundanga esa lelo ko makote. Merci beaucoup Christivi Mawelo, je pense que aussi vraiment analyse bien to so maman na biso maman oko bakisani par rapport à makambo nyoso maman biso lobia pour nga vraiment la zam wana nga vraiment la zam wana likambo bakisa te loko sala ka passe na bandeko na biso o ba lo bilobela que ba comédien va saler le côté ba comédien va saler l'organisation moko te ba comédien va saler l'organisation na bango pour que son ba cercueil ko zo espace o ya ko yamba batu vraiment et ça déjà un grand part au bango va saler parce que comme si kazaki comédien il faut pas sangala pe na famille bango ba ko soigner sortir mais awa to mona ke ba bilobela bandi pa bima il paraît que on a libulu no ba sombi libulu te o il paraît que o chemise na chemise ezate éviter to kene wapi vraiment na bilobela na biso o to lobaka oyo yango na ba okanga biso. Mauvais Alain moins de Bilbao, il y a Mireille Leko moins ainsi que Gilles Kanza ba Gilles Bakime Pemba sans oublier Prince Mikani Bozo Ramarambo Ndenge Zoleka vraiment somo vérité to yebate to luka vraiment to luka la bino vérité les kambu ceux qui ezali vraiment nini mais to yeba ba souvenir nini yo garder ya papa na biso mundangandanga de un sepelana nous ko jouer na ye a jouer ka bien ma casse de deux aza papa mo bo apesaka bana mike soko za mwana muke azo pesa yo valeur azo pesa yo respect à par rapport que ya ba père mususu o zala ke aza comédien mais comme si kaza mu dama boke comme même makamiso na maboke mais papa na so mundangandanga azaki papa moko oyo abande ko kabwana na ba eloko ni soto ya azaki nango abande ko pesa batu mais eloko ezaki pa na ezaki nini soki eloko wana eza exemple ngana zo eloko na pesi yo simbelanga mutu so yo senga opesa kati wana mazaka street vraiment na eloko wana aza papa moko azaki bien vraiment linga ki batu mingi abanda ko sekana batu pe abanda ko jouer bien na éviter ko jouer na wana vraiment na ne remplacer na jouer wana parce que to butu trop vraiment to so bungisa ba baba o pe makasi ba o so tellement que tel ko jouer ti o so na tali kaka na éviter artiste boy to zoye wapi et passe une grande mutema. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour papa. D'abord vraiment mes condoléances parce que vous avez vraiment touché, vous continuez toujours vous avez touché parce que après Dikando, tu as reçu sango ya papa na biso mundangandanga, tu as émotion na yo liwa Dikando, liwa papa na biso mundangandanga, vraiment famille au examen art dramatique, vous suivez vraiment basuka na babibembe, émotion les andi. En tout cas, il y a émotion, tristesse, il y a pleurs parce que mon tout monde était aux années, c'est un temps à Koufeli, Yaya, à Koufeli Leki, donc ils ont passé. On a vu ce mot à Yembatango, on a Koufeli qui m'en a Nazingi Maboko, et na Koufeli Mobali, voilà, donc ils ont passé, Nicolas passé, mais bon. Et c'est commis, nous avons vendé Moutalingaki, Yemo Moutapesa Ibango, dans le monde de Nabiswa Art, Yemo Opazui, on n'en peut rien.
Souvent, phénomène moi les gars artistes à danger chaque congo tambola. Mais tout le monde que chaque congo tambolité, binomo besoin qui m'engagement, bino besoin ici des réunions mobimba, réunion liboussue salamaki, deuxième réunion au José de Londres à Salaki. Mais la grande surprise toye awa, toujours comme rimer réseau tambola. Parmi bande on a bino musuba organisation salami bienté, parce que tisiko chemise à roulette samoue yété. Tisiko Corbière besoin qui bande comme musuba s'appelle nangote, il paraît qu'il fallait pas changer. Tisiko peut babike liboulou et sombamité. Parmi ces trois choses wana, ces trois trucs wana, organisation nyonso bosalaki ya ba réunion et apporter nango loroté. Bon, organisation et salemi est apporté parce que tout d'abord pour en rectifier, José de Londres salsa réunion et azapena habilité wana te pour azanaye comédien simple le rôle la comédien et puis ce chroniqueur toujours quand même un message wana que to ya réunion moko deuxième réunion moko il fallait salama et zaki provoqué par José de Londres. Oui, José de Londres, Azamutu, c'est un grand dans le monde artistique Oyo et puis il a eu l'opportunité, il y a Okeneovan Anapoto, Azonga Gasara va filmer naé, Aroipe Ozana, clic ya baninga naé, na batu Oyo, Aroiko Bengsa, pour pas s'organiser na privé, mais Eza Penzate na compte ya ANTPC, tout na compte ya Elo Mususu. Voilà. Donc problème c'est que Ezali wana, ce qui n'est obligé liboulou ezomite c'est faux. Il faut vraiment vérifier l'information. On a les boules qui ba dispensagi ba bil batache nengenin. Jour on a les vendredis, les jeudis pardon, les mercredis pardon. Merci Cynthia Bombo. Les mercredis, président Masumu a fait ça qui ba explication claire. A fait ça ba explication claire. Oyoyo. ANTPC, donc les artistes bakoki kosala na oyo bakoki te. Alors famille pe bazwaki tâche na bango, famille déjà bazali na position na bango oyo ba pesaki baza na possibilité ya ozwa libulu na cimetière Kitambo. Mais ba démarche ezalaki nde mususu de manière que soki tozui aide moko avant les jours J oyo neti lelo tolobi to meka okunda e na nécropole. Alors par là nde na nous bazui ba confirmation wana te mais place déjà ezali na cimetière Kitambo. Wana eza close. Donc changement iko salama. Changement iko salema. Mais je ne suis pas sûr parce que démarche Salema qui et Saimi Penda abonné difforme il fallait pas comme pas il y a gouverneur de la ville Kimbuta il est responsable de nécropole pour appeler Saliboulou gratuitement mais et tenir té pour atteindre pas ministre de la culture les lots samedi azaïté na bureau donc par rapport à Bilo Guanyo surtout donc toujours recourir quand na aux familles azwa qui déjà donc Maramba Elamba Tonini nyo surtout ils en prêt awa ezaka situation moko Corbière babike bandeko musuba sepel nango te to chose intervention ndeko moko abike Corbière wana bazai nango vraiment mécontent. Oyebi hein mutu soka kufi oyebi ba musulman bakunda na cercueil te balinga ga elamba bake bakundi batu na bango wana peso ezaka elola okene lola epekisa te po balinge na elamba et ça kufi moni nyonso to linga to sa lelo ata to bito zwele Corbière ya amer a omona nango te fallait tout ça là batu ba excellent wana na tangu mutu aza envie ayebake songolo asalinga loko vraiment mutu abalisinga ya futelinga mbongo ya sale c'est comme ça maintenant mutu akufi ata to sali ya danger na ya moins danger a omona neti tout ça là auto koka ndeko na biso akende akundama donc c'est un peu ça au sepela nango te par rapport à ni toi tu voulais quoi baya na nini na amer to defa mutu ya mutu mbodi kembe ya nani ya Clara de Bruxelles non to defa bravo ma pour la réflexion il y a Papi Moussoui le grand producteur non eza na bongo te voilà donc oyo biso to kokito oyo salemi yango wana papa Mike Mundangandanga na joué na épée naza pe moko confrère lokola yo mais naza pe artiste na joué na papa Mundangandanga même scène mais na même film hein kozala na ye na lieu ya tournage ezaki na ba tournage ya président Tcheko na lieu ya tournage tu sens que mutu oyo aza sympa sur la réseau conseiller batu azaki na batu bien oui na kenda pe kotala ye na moment ya maladie donc na batana ye ya suka wana to sai na interview vraiment ACP iko mona biso et ayamba biso bien donc aza mutu moko na ebite ndeka bat balobaka so muta kufi baloba bien na ye mais na ndengo wana te
na mona pe bien na été oya ki o ameminga na bar na meli na langwe na sepelité mais azala na biso bien na moment de tournage vie mo calme et puis aza exigeant te ndenge ya motu mususu ya tournage na yo senga $10 $20 $30 te ozonga na micro tuni président Tcheko asengaka o opesi ya mwana ya zui ndeko bolanda biso Clarisse Nkele Clarisse Nkele ya Clarisse ya papa Kiambote donc te awa tomoni mwana papa na biso mundanga la komba Francine o vraiment to mega solane là vous voyez encore ezabongo ser na biso kanene baza batu o senga na yebaka papa mundanga ezala bongo grâce ya mama oyo parce que ye mutalakisa nga papa na biso Mike mundanga commanda bindi donc ngana yebaka vraiment pour na mama oyo à la grande surprise tu okuta pe mwana na ye Francine mes condoléances Francine merci liwa papa et salut ondeni et salinga passe makasi ndé na fandi boyina oka passe makasi na pena na passe na choc makasi ozaki sangwana ndé na pista ngwana nazaki kuna telefone na ngai ba publier ki onde na Facebook na tala ki onde na Facebook sotango yoka yango salinga passe na bande ko lele salinga passe makasi tisiko na passe na souci makasi oza na histoire ya liwa papa belaki nini ezalaki nini abelaki ezalaki mbasu babwakelaki ye ya ngwane memeti na liwa boye est-ce que papa vraiment ndenga zaelaki akoka ma papa ndenga zaelaki akoka oza na ba problème na bato problème te azalaki na problème mutu te azalaki mutu mo malamu bande ko linga batu azalaki mutu mo bien bande ko seka ye problème nyonso seka azalaki bien na batu nyonso elo nini ozo garder ya papa témoignage na ye nde bwanda ofana ndako ermo gangelio ermo ko seka lisolo nini ozo garder ya papa na kokola na nyonso ti okolibo lisolo azalaki na ye ndenge baneka ko sa théâtre na ye le msusu mona pe na ndako zo sekisaka biso na ba aventure na ye wana kaka ti na ndenge pa bela ki bongo tozalaki na ye mais lelo oyo organisation aliwa papa na yo na bandeko ne o basala musala mona bango est-ce que ba meki quand même kosangana pona kokunda papa na ndenge sengeli en tout cas penda na pesi bango nyonso merci bazana bolingo makasi po ndenge basali basangani dans basali pena ndenge bango mo balobaki yango basali bandeko musu balobi ke Corbière il paraîtrait bandeko musu basepeli na Corbière te bandeko musu babi libulu fa bacha papa na métropole ba musu babi fa bacha papa na Kinkole ondire neti makambango esi na ko sila na vraiment malamu te makam deje sili na nyonso de sili nyonso ba lobeza nango lukuta nyonso ba lobeza lukuta nyonso de sili le basiko na bandeko ba lando na mikili ya poto bazebele ba soni tilulu bankable ba bébé moyasa ba soni tilulu le papa bazolando siko na mikili ya poto s'adresser na bango en tant que mwana ya papa mundanga loba maloba pona bandeko nyonso ba landa mwana papa mundanga tala caméra s'adresser na bango. En tout cas, na pesi bino nyonso merci, batu nyonso ya poto, na pesi bino nyonso merci. Na monso ndenge boyoka kikaka ezaka bongo, toza siko na morke awa to linga to bimsepe papa poto mema na fikini. Na nane eloko mingi kutu oloba te, nane eloko oloba te. Yoza kante ma papa mundanga. Nga nazali mwana ya leki ya yaya na ye na donc ngana obenga ye papa leki na nga vraiment propre tozalaki na ye nanda papa leki na nga vraiment. Merci beaucoup vraiment lilobana suka lilobana suka na pesi bino nyonso kwa merci ba journaliste nyonso ba nyonso ya théâtre ba combattant nyonso ya poto na pesi bino nyonso merci. Merci beaucoup. Là, c'était vraiment Boyebi Kaka. Ya obenga mundanga papa leki boyoki témoignage né tolik. Papa mundanga somo makambo ezobimaka ti siko toze la corps ezobimati. Rimer musu ebimi awa papa na biso satana ngalinga obenga mutu satana te ngala obengo papa nzambe ngala lingi nanga komba papa satana te pona opeza satana honneur papa nzambe comment est satana menga benge papa nzambe pona ngai sana ngaji ke tropenza olengunza ba sango ebimi lisusu awa bino lisuba bikuna corps ndenge zomela bwe 10 000 francs ya kochaka papa mundanga beauté 10 000 francs c'est que paye nini ebimi kuna 10 000 francs yango mutezeli sa corps pour corps ebima eza ndeni Rimero mamu pendo lobeza très important eza solo eza penda pasi mingi
pasi mingi kotala penda kilo à Congo 10 000 francs ya pamba pour coré bimeza. Eza solo. Eza solo mambolo ba. Eza solo. Eza solo. Et là to telemi en kaka de 10 000 francs. 10 000 pour coré bima. Ve mundangandanga saleli Congo yo. Bino boyebi. 10 000 francs pour coré bima. Eza te. Et ça la nga pasi mingi. Et là c'est que na biso ba comédien bolingo eza te. Toyaka kaka so muta kufi poto la saba mituka, to mi la saba succès. Mais mawa ya mutu boye eza te. Liwa ya papa et ça la biso passe. Liwa papa eza to kabonande mato la sate ke ngai poto mona été. Na malade ya papa to moni bango te. To moni bango ta mukete. Yango to bi ke to kabola ma na melo ko salinga penda passe 10 000 francs. Ba monzele nyonso bato batuti awa, ba monzele nyonso ti bato ba luka 10 000 francs pour ba bimisa ko, ba bimi ata libanda te pona kosenga bato nyonso bazai belé à 10 000 francs. Yo mama mozolo beza bo solo vraiment. Papa, likambo na zo bana biso za solo. Ba monzelo mon batuti o ba ende ko laksande biso bato za na passe to kufeli papa. Boyelo côté bazangi 10 000 francs. Ya opesa po batiaka papa beauté ya bima kitoko to bima nayi. Siko ba résoudre solution ngo quand même. Bon, solution déjà salami na bana naye, na biso bana naye to sangi. C'est théâtre ba pesi 10 000 francs te bala nende ba pesi 10 000 francs. Bana naye ba. Botika boyego ndeko nanga ya direct vraiment collègue. Ndanga ba pesi 10 000 francs. Pour que papa na banga bima balela na kimia. Dans cette organisation, Salamaki, des réunions, ce qui des réunions, ce qui peut manquer. Ouais, José de Londres, Bandeko Moussouba, Boyango, il paraît réunions à Moko. Et aboutir dans le côté, vraiment, Bandeko, nous, ce théâtre, Basangalagi, c'est beaucoup comme le niveau, 10 000, Bamoussouba, Baliboulo, on a une somba mité, Bamoussouba, Biliboulo, Zali, Bamoussouba, Faiba, Lélène, Zo, Bamoussouba, Bibo, Ketchain, Africain, place, Bachia, Foire et Zalara. Donc, tout comprendre, tout juste les années. Normalement, tant que je banazo, Balikambo, très, non, Balikambo, Banambala, Bolingo, exacté. Tant que généralement quand il y a koufi déjà théâtre et ça que bisonyo tu faut to sangana to tia oyo boy ba réunion bato ba sali wana za ba réunion mo ensemble kana ba groupe na bango ensemble ba groupe na passion ya biso bana mundangandanga te na bango nyozo tout esenga ke il faut to changer de président solo. Si tu changes de président, tu as président, papa mobimba, tu as jeune, tu as mambo tambola. Bon, tu as maman qui a marché. Bango tu vas ça net exemple bolimbisanga kalunga mwana mundangandanga reconnu. Na yo ça la commerce na matanga ya papa na e. Ba polo, azomi ba polo mambo belé pour até kaka na mambo. Bon, ça qui te remonte. Kalunga azomi ba polo, zulanga pe émotion, zulanga pe émotion. Botala ba émotion, tu as toujours quand émotion bozomona. Wana na nyopa mundanganda. Wana tolo ba mwana wanga suka mwasi. Mwana papa mundanganda suka. Mwana na yete leki na ya suka. Leki na ya suka. Bande on a bomeka bomoni Zwa kuna, émotion na biso to continue loba, émotion. Obia sanani. Yuana zande kwa mndangandanga, mwana banga suka. Ezo salonde ni tango mona mamba. Salanga déjà passé. Pona mona père atiki biso, tozo ebate bana bitike to banda to suka. Papa mndangandanga nde. Papa mndangandanga za papa na nga wa bimisinga na wa niveau monda. Oh lelo ke, nga lelo so na komi leader. Na kompe ko former batu eza former biso na ebite façon ni former biso ebele bane belé et monsieur eza makasi na biso bana atiki biso penda na zamba boye to ebatende ni toko bima na moni mayoza na kanda pour na organisation ya ba artiste o ba sala ra cinéma to pe théâtre papa organisation ya ba artiste nyoto eza organisation mo eza kopola organisation mo eza mabe makasi pe salité. Qu'on néglige papa biso bo kilo mboka, qu'on néglige tina ba niveau boy, organisation na eza kopola. Tous les leaders oyo baye awa, baye na ba mituka. Toza na posa na bandela na. Na lobby boy, organisation oyo ba groupe théâtral ba leader ba sala eza kopola. Eza kopola ba na souci ya kilo mboka te. Baye po balakisa biso ba succès na bango na ba mituka na bango na ndenge balati kitoko na ndenge bakenda poto biloko wana maweza te. José de Londres tout monde o a dit kando quand même asumba et cercueil na o pas convoquer moi réunion mais lekindeni eza pasi penda ko loba bo José de Londres bo tu nana José de Londres tango aye apesi combien malade ya munda na lobi non bien na osubana na José de Londres pona succès na vie masumu José de Londres tango aye munda ndanga beli apesi combien
Aime kolakisa biso bilamba lati na façon de ngazale la za mawate atika tole la papa so batika ki vanta wana po mutu apese le kwazate soki bango bazaki na mbongo mais lelo ebembo ngosala 1 mois te eza soni mingi yango tolobi be pona vie masumu alimbisa biso za papa na biso atika a démissionné moni ebemba munanga ndanga ndenge toke kunda ye ndepe toke kunda vie masumu azoko démissionné biso to tia présent wa na souci na biso eza bien penda ona lobi masumu faut démissionner ah papa Nzambe ke opema bomoni joie kuna émotion na biso to continuer loba joie émotion obi azanani Yuana zande kwa ndanga mwana banga suka. Ezo salonde ni tango mona mamba. Salanga déjà passé. Pona mona père atiki biso, tozo ebate bana bitike to banda to suka. Papa mundanga nde. Papa mundanga za papa na ngai wabimisi nga na wa niveau monda. Oh lelo ke, nga lelo so na komi leader, na kompe ko former batu eza former biso na ebite façon ni former biso ebele, bane belé. Émotion eza makasi na biso bana atiki biso penda na zamba boye to ebatende ntoko bima namoni mayoza na kanda pona organisation ya ba artiste o basala cinéma to pe théâtre papa organisation ya ba artiste nyoto eza organisation mo eza kopola organisation mo eza mabe makasi pe salité ko négliger papa wa biso bo kilo mboka ko négliger tina ba niveau boye organisation eza kopola tous les leaders oyo baye awa baye na bamituka toza na posa na bandela na lobi boye organisation oyo ba groupe théâtral ba leader ba sala eza kopola ba na souci ya kilo mboka te baye po balakisa biso ba succès na bango na bamituka na bango na ndenge balati kitoko na ndenge bakenda poto biloko wana maweza te José de Londres tout monde o adi kando quand même asumba cercueil na o pas convoquer moi réunion mais lekindeni eza pasi penda koloba boy José de Londres bo tuna na José de Londres tango aye apesi combien malade ya munda na lobi non bien na osubana na José de Londres pona succès na vie masumu José de Londres tango aye munda ndanga beli apesi combien aime kolakisa biso bilamba lati na façon de ngazale la za mawate atika tole la papa so batika ki vanta wana po mutu apesi le kwazate soki bango bazaki na mbongo mais lelo ebembo ngosala 1 mois te eza soni mingi yango tolobi be pona vie masumu alimbisa biso za papa na biso atika a démissionné moni ebemba munanga ndanga ndenge toke kunda ye ndepe toke kunda vie masumu azoko démissionné biso to tia présent wa na souci na biso eza bien penda ona lobi masumu faut démissionner papa Nzambe ke opema Mundanga tanga beli ba mwana mais lelo mundanga to mona to boluka nan soki an PTC so za wapi bon moni bango non to moni NTPC juste présent non et puis bande ko ba zo rendre mauvais service on a ça en danger Sara ko yaki nango parce que le ne salike o sala ka na organisation wana te non ba famille ba ko ta mbulima wana nzo tande to banaki na bino na kitambo famille de Ali Bosso. Ali Bosso wasana ye. Vous avez musique à bangote à le fond mamia mama kolobo na la to wali tapona bambouteillage quand il aussi déjà ya mo passe non les gars
Olo na sagyo ba okota. Olo la tournant. Pasteur Fossi. Oh munangadanga papa langa Déjà, là, nous sommes déjà à la place des artistes. Et si vraiment bacha monument pour rendre hommage à l'artiste Nabiso, bomoni vraiment na corps ya papa Nabiso, mundangandanga et si vraiment egokota vraiment na place des artistes parce que zali et siko basaila bango pour rendre bango vraiment hommage. Là, toi c'est là vraiment babi misakor, bakot ça vraiment corps à la place des artistes. Yves, tu pousses na Nabiso, donc debo mon araga et ça ici vraiment tu vas rendre bango vraiment hommage. Le temps pour moi à la paix sous naba artiste Nabiso. Ah, tu combien? Tu combien ce qu'on a la victoire na place des artistes. Bazawa kizebino trop hein, bazawa kizebino trop ba musuba bi 10 000 francs, ya on to zoki retard, chemise corbière bo changer, les boules zoye banate, ba kizasio belé boy pourquoi? Ah kizasio te ça comme ça vrai. Oh tout le monde en OK. C'est fini to linga na bisoté. Tu as besoin d'amour te. Ton association, bon pour interrogation. Ton association penza oyo erupa bati artiste. Nebi na ngate, makamaso to moni kuna donc mawa 10 000 francs ko sa mutu ninyo ezate. Chemise o mutu fo chemise ba ne sikoyo. Basomo ka sikoyo sona na zando e soki wapi basomo ka sikoyo basomo yango pour la tsaite to zonga. Là penza ma plein ma trop en tout cas photo tout ça conseil ça biso penza sima poto lingana na biso te. Da ba réunion nyoso bosali aboutir na on eloko te na moni. Ba réunion ezali sika ba otie wapi na ba réunion wana. Première réunion, deuxième, troisième, quatrième, ba otie wapi de kamune ya ngwana. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Là vous voyez vraiment corps yangwane et zoya, ndebozomona vraiment donc corps yangwe zoya, poussana vraiment na poussana. Bon mon accord yangwana corps à papa na biso mundangandanga yangwana ndenge zoya ekoti vraiment à la place des artistes. Il fait zonga malembe. Donc bon mon ango bazwa esika o vraiment bazwaka bakomaka kombo ya artiste nyonso batika rabiso bakomona bango vraiment ezala awa toza bongo vraiment na place des artistes o boza komona corps ya papa na biso mundangandanga ndenge bamemi yango tozoya esika ngwana parce bache moi kombo papa na biso mundangandanga ndenge bakokitisa yango parce que bazo rendre vraiment hommage bozo monaka cérémonie ndezo s'est passé bomona bandeko nde baza émotionné ya liwa ya bokabwani parce que liwa séparation ezalaka toujours eloko pasi séparation ezalaka eloko esengote parce que kobungisa moko ya artiste munene malgré tout baloba artiste akufaka mais ba œuvre na etikalaka bozo mona vraiment ndenge ezo salamela a cérémonie ndenge ezoleka toleka ife tous les gars il fait
Voilà, monsieur Bokotsei. Zora luka moto na Zora na sima. La cuya.
La chaîne, où ça fume? Je l'entends. Moi, je vais filmer la caméra. On a des images au fac. C'est mieux le beau moment. La tombe libre pour la carte à mon tout. 2 minutes. 2 minutes. Tu passes à. Oh! Mais le niveau. Devant moi, tu as vraiment la président météo. Moi, tu as pour na liwa ya papa na biso mundangandanga. Président météo, bonjour. Bonjour.
tout le monde corps déjà et artiste na biso et uto kende mais yango tozolanda ah yango Hollande yango tozolanda sikola na cimetière mais bino vraiment ba artiste ya cinéma et art dramatique bote vous allez prouver na des acteurs mo ba kufaki di kando après tu vous sous papa na biso mundangandanga toroye ba vraiment débat tu peux perdre bango boui na bi que sentiment no ezalaka ya mawa mais parler au rolobani question na fotu na nzambe pourquoi bango mibale bakufi hein nzambe nda yebi pourquoi di kando na mundangandanga bakufi mais biso bato mokito yebi ki bakufi na malade ozo comprendre hein? OK ça va Monsieur par rapport à l'organisation parce que tu as une morgue yo na monagioté par rapport à l'organisation babi bosala ki 2 réunions ou 3 réunions. Mais par rapport à la réunion, on a et aboutir de côté parce que des organisations zalaki parce qu'à partir de la mort, tout le monde a dit chemise et goyan en retard, Corbière wana boyaki nangwana Corbière bande comme suba sepela inangote et senga iba changer Corbière. Par là, on a évité analyse no ekezalani par rapport à l'organisation. Poto bongisa d'abord to bandana berer. Erreur et salami wana tant au coup fait susu. Soko ye erreur ne ozala soute. Au moins makamito ya attend. Donc, président Abisouazat, on a président Masumu. Et puis, Bino Bata Presse, Boye, ça s'appelle Fondation Tokanisa. Bakanisa, Bato Bazobela. Bakanisa, Bato Bakoufi, Bana Batikali. Bakanisa, mais prochainement, Makamouza Gitoko. Et là, on est fanatique, au Balinga Rayo, président Météo, au Batala Rayo. Moi, je préfère que la caméra ou s'adresser à public nao na bande ko nyonso ba sali kelelo matanga mundangandanga e kunda malakimia. OK, to sepela o nyonso ba o lelisa biso, o nyonso ba sungi biso pe, o ba soutenir matanga oyo. O artiste eza ko tozana munta ba balo ku fe o polate. Artiste pas ko polate aussi longtemps tozalaki. Mais to ngai ordre ezala lokola ordre ekoti ya moni des eaux des athées et que ndenga calme donc molimo na epé man na kimia donc nzamba yambie donc to landi to kende kotika grand frère po azaki grand frère pa nga to sene na groupe sans souci et en plus de cela pièce nga eux les canards TFS 1 azana 4 azo jouer to azaya atiki na passe azaki diété à discipline pas nga azaya pe conseiller donc o bolanda biso kaka so ngo benga météo le mabe na masolo to solo ya olimbisi numéro météo ezala ba 9528 11 243 ba 9528 11 neto sololi so mo ngina lobe mabe ça sinon lobe malam obetenga maboko. Merci beaucoup président météo, merci beaucoup vraiment. Papa Langatsaka. Bonjour. Tozara na okutu à plein tournage jour sangoyaka ya papa na biso mundangandanga. Non, tozara na ngilima. Na ngilima kasi na matete. Na matete. Tournage à Motema. Donc en plein tournage, yo wana parce que tu as une nouvelle ya papa na biso mundangandanga. Voilà. Nazoyeba. Mais lelo après wana ba réunion salami, c'est qui des réunions, 3 réunions. Tozara na mort to kaki rumeur mo etamboli par rapport à l'organisation babiki des ordres qui trop, il paraîtrait que chemise à moué et nareta, il paraîtrait que Corbière et Yakiwana Bosepela qui n'a ngote va changer Corbière. Ba réunion sur Bosala qui y a aboutir na nini par rapport à l'organisation au Bosali lelo. Bon, na lukuta mabete na ba réunion sur Islam les gars na njile za les araki wapi. Nga personnellement na tili ko assister na réunion monte. Na tili ko assister na réunion monte suite à ba misala na ngana za nango. Et puis na za na RTNC, na za pe na misala mso belé donc na assister que na réunion monte. Mais par là, bande babagi chez la chemise. Et ça n'a pas artiste, qui sont les mêmes jours. 10 000 francs pour un lugarocha artiste et moi poudre moi loco, nemouei, quand même attaqué, mais à Kendata na moi longi bien. 10 000 francs et zangaki et je tout temps à mort. Par là, beaucoup le banini parce que Nastimana bino organisation ezalara. Je pense que bozala moi organisation bino bosanganara oh papa na biso pe masumu azara bongo président. Mais par là, vous m'avez bilo bongo ça va arriver pourquoi? Bon, moni, tout ça la berre rebelle. Parce que jusqu'à présent, le roi de Salana élection présidentielle, il est nommé Souma président. Il y a situation. Mais dans l'air, je ne peux pas m'engager. Tout s'organise dans l'air, je ne peux pas la PKK. Tant que je ne peux pas la artiste, toute tendance confondue, tu assister. Même les fils que 1000 francs, 2000 francs, tu payes sa cotisation. Tant que tu payes sa cotisation, combien tu as fait pour consoler, au moins tu n'as pas biki. Mais tant que tu as fait des choses, tu as fait des choses pour 10 000 francs, na morgue, pour la taille, chocolat, et ça comme on a chemise, tout ça, ça fait très mal au cœur. Donc, ils ont regret. Donc, madame, tu as dit solo la malam, bisonio surtout. Tu peux s'en idée, on a cassé mon koufi, dit bon, $10, bon, combien comme t'es malade, ou malade. Azobela, tu es quoi assister, on a c'est bon.
Hello ni okoyebisa ba fan na yo balingaka yo bamonaka yo batalaka yo o ba appréciaka yo hello ni okoyebisa bango siko otala ma caméra s'adresser na bango. Bon moni on se balingaka biso c'est vrai tango to sala musana biso bo assistaka biso bolingaka biso bozala peka teke soki oyoki mutu akufi papa nsaka la kufi météo ya kufi ale tokotinda combien nakopesa numéro pa nani météo président météo aboyine liwa la monya longoli mali net aboyine liwa abole liwa tokokufa dadi pa kufi mais tokokufa lelo te ye mo pe président masubu tamso akufi et ozalikam président masubu so dai soka akufi dozo meka koloba donc yango no moni ba balingaka biso balingi biso na tango tozape na bomo na yebike neti ba tunanga ba demonte mukonda ba pesa ba muta metro makengo ba balingaka biso kana l'air te na zaka pe bona pasi na ngazo tindelanga ba Roger swing wana ba mbuta nani batinda ngango ba boviki ndozi mais ne toza bo sava bo moni to tonna fiki nao na yebike bino bo ko seperisa bino te po boke lisora mundanga déjà akufaki déjà c'est umeli mais pourquoi ba yekunde siko to bazakuluka ba moyen mona na yebike situation est difficile mais nzamba sungi biso akunda mikaka tokova na imbula na mbula te azaka na morgue mais basalaka ke fort akufi problème yate tokundi merci président météo da isno mambo bakisa la moi président météo babi yo pe fo kufa te ko kufa za mutonyo soto mutonyo soto la monyo banga ko longoli linette te na long net na te na mutanda ba ke na kufa donc bato ba soutenir biso bo soutenir biso toza en vie tous en êtes d'aller face à ça examen à un bon côté pour soutenir bateau to place à point to virgulité donc pour soutenir biso. Merci beaucoup vraiment mais papa biso tsakala numéro de contact bandeko balinga ka lokwa ba Shakira Gucci bazaki belé ba Chance Soleil Nganzia Mabaya Flora Pambani ba tonto héritier Minimbu ba Willy Kalume bazé belé balinga ka autre mon numéro de contact 089 618 66 82 089 618 66 82 Santiago Mobali Aisha kokima kana ona so ça na besoin ko benga so ça na besoin ko kaba pourquoi les mso mona au pessimisme de promesse réalisées ce n'est pas bon. OK, merci. Merci beaucoup, là c'était Papa Ntsakala avec le président météo. Je pense que na ozonge la bango susu. Je pense que to ozonge la bango to pusana na biso to luka vraiment bande na biso parce que corps et outil nango déjà robima. Tozo tambola na biso Amani Bogu depuis les États-Unis. Donc oyebiga Amani Bogu yo na bossa na kaote sans oublier Christivi Mawelo yo peut vraiment na bossa na kaote check tole. Toza vraiment na l'artiste Meta l'immortel. Boni. Eh bien papa. Encore papa mndangandanga kei et salionde. Et ça nga mabe pasi. Surtout quand l'air batinze mbo atoko mona na lisusu te. Donc nayoki mabe mo kati nga na mo iloko ndampu na nga nzoto ekei. Parce que zaki parmi bateau bazala ko inspirer nga na vie, parmi bateau bazala ko encourager nga. Nakutana na scène moro na diriger kae. Nando diriger tournage ya jouer wana. Siko na yuki ka bien te. Na se référer siko no maloba nyonso aloba na nga les jours à tournage wana vraiment et ça nga mabe, ça nga pe pasi. Aloba noni. Atenga kaka na ndenga musalango. Donc aloba na ngebele. Aloba na nga mukie me belé. Oh lelo le na Monica Cornezo kende. Na yoki mabe na bité. Oui vraiment il faut qu'azala. Il faut qu'azala ça vraiment monument, un monument ya musalo. Taka yebi to bengelo kwa sope kokolo. Mais oye na génération na biso lisusu soko tali na génération so monde ba jeune ming bazalier parce que na génération na biso azonga ki susu a jouer na biso so bo jouer no ba teke na jouer na papa et le royo ndo peso ka conseil pe conseil ndenga zo peso conseil onzima te nga na diriger ye ami zongi ça comme le roi azana scène nga donc te aza vraiment azaki vraiment motuya pour na ba artiste. Mais malgré nous sommes bien organisation vous salez en bien te tous na morgue wana chemise à mundangandanga et na retard en plus c'est 10 000 francs zangaki pour basaler c'est ba poudre basaler c'est nini corbière ya ki anezagi ya mabe bablo rabongo sami pourquoi et pourtant besoin ki batant au sala ba réunion belé pour boluka bo s'organiser bablo rabongo salami pourquoi manque d'organisation. Manque d'organisation de celle Makambouana nyonso tout. Ba habite que nyonso basala ki ba pesi biso de maele. Ba pesi biso vraiment maele to yeba. Esika to zali. To yeba pe ni to ko sa po lobby makambo ekomela biso te. Pour na biso bato to tikali en fi. Ezaka bongo. Merci beaucoup Meta l'immortel. À suivre.
On a vu vraiment, tout ça vraiment devant les artistes. Oh, mokili mobimbe yebi, oh, pote yebi. Quand il y a papa na biso mundangandanga yutiko kesiko, to mega moi mouké vraiment tout j'avais émotion na bango, ce qui est vraiment nini. Bonjour président. Ah, bonjour papa. Après le wa di kando, les loto yesuko kunda papa na biso mundangandanga. Na ebité analyse na yo quelque chose. Bon, vraiment ils a pas si à trop. Parce que tu perds mon et na combo à papa mundangandanga, mais il faut que je ça a passé. Là on a ça l'analyse. Donc président papa mundangandanga to le lié na honneur té dans ce sens que donc cornaillé ils a négligé on irait bateau balingaki té donc balingaki té ou bien soit bazaki na baranki naïe donc et là qu'on a vraiment ça me dépasse. Moni et loko ezaka, ce qui mutu eza bien té, njoto mubimba et ils allaient affecter. Donc nous sommes outil na likolo, et outil likolo et puis et là on se souvient na bakisa, kalate awa. Dans le vieux, moi possibilité zaki formateur. Mais kalate awa, artiste maman Oliva Otobeng c'est artiste na kingakati, ba ote kingakati. Mais pour pas plaider atakaya vina biso. Ba plaider en côté ba olelika ba poste banani rimere etambola ba modero banani. Oui, bango wana nyos o yebi. Pour pas plaider kawana ba plaider kate. Il y avait quelqu'un au ngana yebi Los Angeles, Los Angeles alinga qui a plaidé kawana ba kangie muno ba bisi eta Vandanien a to yeli makambo wana te. Donc ba yeli ba poche na bango. Ba vimbisi ba poche na bango et il a vraiment essali bien té talaka ande matangeleki. Vraiment nous sommes désolés, nous sommes déçus na ndenge moko ya mukete. Et puis na morgue to koma ikuna 10 000 francs ozanga chemise na retard corbière babilo wana nyoso bozoi quand même temps au sala ba réunion belé salamaki. Mais yango na yebishi yo soki mutu eza ya kobeba donc yeba ke nzoto mobimba eza affecté donc nyonso wana ban organisation nanu e bandi nanu na biso mo ba artiste mais siko mutu aza les devant bateau baza likolo ne bazo travailler faux bazo travailler bien te. Moi les loba pour na ba fan na o ba lingaka yo et puis moi numéro de contact et ça la rappelle moi bien. Ouais ba tutu ba Hollanda ba fan tout bateau nyonso ba ebinga neti ba Mida Rosa n'apprécie le padre de la presse congolaise wana mutnangai et puis nani Kenny Mokonziati civil na kati ya Paris wana bambo théâtre donc au nyonso wana poste de région de ngai obenga na plus 243 89 347 71 51 c'est un peu ça. Moi au bandela moi après ça sur moi bien. Plus 243 89 347 71 51. Merci beaucoup na biso mundangandanga yuto kende tokoyeba émotion ezande. Ouais, moi passé Zakaka n'a réalisé que enfin il est parti parce que tant on a morgue, tant on a morgue, je me disais tant sous-suéza nango elo ndoto no sutuka et puis il est quoi. Maintenant on a comprendre que bakiotika na cimetière. Nous avons réalisé que donc accueilli à Ozonga Sousté. Mais là on y a gardé souvenir à Malonga ou à papa na biso mundangandanga lem subo joana et lem sumo li solo morobo et là on y a gardé. Ah bah bon souvenir na nango yaé na tourna na e papa kitoko hein n'imte soebi papa kitoko na matete nzonzing mo tout ça là na yé a jouaka pur venanga donc nga nazala pire petit na yé donc après tournage joana ba conseil à pesanga vraiment motivant quoi et ça parmi babiloko na simba et puis et ça là qui est sous natika musala au na sala raté quoi voilà ba conseil non petit avenir ezali donc zalinga kande musala linga musala kolukano des médias 14 RT qui c'est ka musala ba conseil par rapport à l'organisation à Liwana et analyse des années. Bon, analyse nanga par rapport à l'organisation, moi je suis véridique, analyse un peu la vérité. Comment on a monique, les organisateurs sont arrangés à ce que organiser des ordres. La logique est Babylone et commis na obsèque avait normalement fallait pas coûte na morgue vous allez wana
il fallait bon loi 10 000 francs en organisation il y a ba comédien minene autozali hein eza mamboisson et puis ba mamsusu les cas moi kuna lo bango ezate po eza ya TV na garder ka ndé moi ma mbebele na mutema pour éviter tamsusu na déconner quoi mais naza vraiment mécontent na niveau maké na habité mécontentement na nganzambe ndaebi moi le loba pona ba fanatique na ouais ba tunyoso balinga buka na sifoye yo na linga bino mingi nde bolinga ngapi c'est pelisa bango quand même atatu na matanga te moni pas cesa na ndenga pasi ga te musko na ndenga pasi na poso liambanga comprend pona liambanga esenga ser na liambanga abia lambiango te donc na besoin liambanga ya ser mais abia lambiango te ya pimela bambanga na donc Batunia Sobalinga Boukana Sifoye pour me contacter au Betka plus 243 81 31 69 276 plus 243 31 69 276 aux yeux à Boukana Sifo Komeli sur Facebook au Betka Junior Sifoa Bankale Junior pseudo na Facebook Junior Sifoa Bankale aux Amobimba quoi na Bosanité Mariam Maro Fubo wakemo mingi hein. Oh, Mariam Marlo. Mariam Maro yara na Dubai. Parce que eloko elekela nga moni Dubai bat bakenda osala ba 7 jours bazongi. Yesko avant darakuna afutara impôt na Dubai, taxe na Dubai, mambunyo so sala na Dubai. Mariam Maro. Donc yé non regretté kapo nanu bazui conscience gouvernement mokili bazui conscience il y a autant qui ça une école bana mabatanga ke généreux Maria Maro to luka to le kana pande kuna ngande una ngolobi ni pona liwa papa so mundanganda bon d'abord rappeler batu kombona nga kombola nga kasi na bato bayebinga akasi autrement dit mal répété bon eza pasi eza motema pasonga na yoki eza soki tokufeli tala neti nga na robenga e papa koko ya tout aza pilier pour la théâtre congolaise na biso eza pasi na baninga mususu ba yaya ba papa basala ka théâtre comme biso pourquoi soki toye na matanga to bando sala patati ce n'est pas bien na place à deuil ba yaka boleli na baninga. C'est un peu ça. Ngana yebaka naza mukie mwana penda na ota ba théâtre na bango à l'époque. Mais tozwingo luté ya kosala naye, mais il est déjà parti. La gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on a bandé ba yebi na mikili ya poto ba zo chance au yebo na film. Bon, et pas président nanga dozinique hein. Pas pasteur Amos Mbayo, les héritiers de la victoire. Ah, pas mal salanga grâce à Solé, jeune riche. Ah, Solé, jeune riche, papa chéri Motopamba. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nigma tete ne tombera jamais qui Zubanata. Papa mundangandanga keye. Te wana mna père ya mabele. Papa pena ya musala koko mbiaka. Wana pena fe na ngai, ngaku nana susi makasi pona nini? Relation pena ya ngana vie, e ko vana na suka pena ava via dai. On a bien fait relation fandende na souke fandela inde à par rapport à événement to kendaka ouverture ya salle de fête moko na entrée lemba to kenda ouverture wana to sanga i vie vebidi ve makaya na ngapela na petit na ngamoko to sala wana to vana table moko to lia table moko à partir wana to katika la na relation moko ngana ve mystique avant to jour asuka to mona ina e avant na ka ke via kufi to zaina wileri kota les safoutier utali pena veto pangani ta ke vena petit na ye na ninge pena kendaki mais sala yo ndeni ko ka sangwa liwana tala kaka vena biso pe en plus via mabele à part non ko sala artiste ya Congo mais aza vena biso penza ya mabele donc moi souci penza ezali nanga penda na nyongi c'est pété vraiment so eza nzambe likamute mais so bezali wa moto mokili nyoso ifuta manga awa Mali loba na bandeko nyoso ba Holando ba fanatique nyoso bana matete mukili mobimba o balinga kizubanata. Te mali loba zaka ke biso toza ba artiste to servira mboka. Soki lelo biso to kufi et pour la soya makasi il faut ezala kaka. Ezate ke bon négliger ba artiste na bino lelo ya mboka pour to zala ignorer am soso artiste kufi et mener vidi pour de bimate.
ba fan club na biso ba to bozaka libana mboka surtout bino bana poto bino ne bina bosolola mboka bino ne boyebi makambo yango donc na popoli ba prêtre kini te mais bino ne bina ba prêtre poto boyebi ne bosolola ka kitoko donc il faut boye pour la artiste na bino Machwangele tout ça toujours en marche tout ça na DAV tout le lavier et raté donc soyez na zaki na ma mise na sur place mais au moins réaction heureusement na tambo na ngote mais rien à dire. Là c'est Kizubanata numéro de contact moi bambote na bande onyoso balingaka surtout héritier minimbu Switzerland na Aimé Boubebo ba Gilles Vasimba ba Gilles Kanza ba Kim Pemba balingaka matro moi numéro de contact moi liloba pasuka moi bambote et ta Kizubanata Machwangele wera Machwangele wera tara Machwangele mutaela bango kotanga mbandaka ela bango babare nzela oko ba pensate donc pona kozwanga ibana nord na pesi na mbote avant na pesa numéro bana sid yoga yo bana poto na pesi mbote ve na ngai gabe ya tembo ve yo yebika ngande topangaki na yebika yo za ve babiloko abwe to sala po bino mutu botala ka yango vraiment ve na nga gabe ya tembo ya gitondele rumela président kam Schengen na yebika yo pena po misanga mboko za na ngo jemo ya mukie ve na nga papikake ve na ngai lokake wala bena batu na ngai bokomela makasi pona kozwa ngai Machwangele Kizubanata benga na 081 93 30 807 soki na bandela yango benganga zoba 081 93 30 807 na kubandela te 81 93 30 807 merci beaucoup Kizuba merci beaucoup vraiment le temps pour moi na oluka bactère musuma na benda bandeko nanga baza vraiment le temps pour moi na obimisa bango poto meka vraiment kosola na bango boyebika to kabula mawa vraiment ya papa na biso vraiment mundangandanga o atsotika biso vraiment bandeko na osela bino na osela bino vraiment donc c'est là-bas, bande on a biso vraiment tout méga vraiment kosola. Oh, tereré, au, tereré, tereré, au. E bandindenge ninyo sakana nanga, e bandindenge ninyo sakana nanga. Na ukanga yo kachi, na ubeta likofe ukanga mama. Au, tereré, tereré, au. Ça commence comment que tu joues avec nous. Ça commence comment que tu blagues avec nous. On va te fermer les catchs. On te donne les coups et tu pleures. Maman, aouh. Bruce, allez, ta 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 bou 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 bou. Yo, hein? Yongolo, yo. Shakira Gucci, c'est vraiment l'ambiance. Tout pour ça, Shakira Gucci, c'est vraiment l'ambiance. C'est mon vieux Flora Pamani Yaoloba. Vraiment, ils attendent à côté de Katikata. Oui, bien, le petit forme est danger. Ah, bon, aux âges, juste pour nous pleurer, viens à Bisso, Mundangandanga, parce que vient à Tigibisson, passe dans mon thème. T'as la costume, Kala. Mais là, tu as le pour la vie, Kaka, pour nous les. Et ma camarade Mickey. Sango, Obi. Yo Jefanden, on a parlé Bimi. Maintenant, nous Richard Mabeka bois qui était beau temps au bois que Zamandeni. Et là, japonais au quitte au tinde là. Et bon japonais au quitte sera solo les années. Maman Irène Kalombo, nana solité. Bon erreur sur les années nini. Donc j'ai papa mndangandanga yocho kende. Et sali binondeni après avoir rebungisa di kando. Et sali binondeni siko lelo papa mndangandanga baketika. Et sali binondeni. En tout cas, ndeko ndeza boye sentiment zaka moko un souci. Au moins tout ça le ngé pona par rapport à les tonyo. Maintenant passe dans mon thème parce que artiste commandé tout ça boye bolingo ezate. Au moins ndeko toni awa, toni ka pona même chose que matanga, monsieur pas l'accelamba, monsieur ka pas soma masanga, monsieur ka pas sa voiture, monsieur ka pas ba senti que ça na succès. Mais elle vient dans mettre hôpital, tu vas quitter. Surtout yaki boye, elle vient dans hôpital, tu vas qui belé boye. On a senti maintenant que via télémi à la mongue parfois pas comme la qui stabique à mon gars bande qu'on a belé puis na boye ta la ngai on s'en copain mais mon frère je te donne la parole continue. Oh donc c'est un peu ça quoi par rapport au monde des aboués il y a des fans to boule puis n'entend que les tongi pena to boule. Donc tu dois présenter ta lettre de démission pour un changement. Au monde organisation ça mi bien dit. Organisation ça mi mais des heures des alliés. Au moins, au moins, ils sont comme des messieurs balingante. Au moins, quand on a besoin de n'enga mabeti. To qui pète ceux qui bizarre les toni n'était mais. Ngas qu'on a préféré, ngala préféré, ngala tirer au micro. Vous savez émission binomi balé. Boye bisa biso ndeni des organisations salami, ndeni bolingi président Masumu Alonga. Vous savez émission binomi balé. Le problème est ça boye, est ça que vieux na nenga j'ai
ve osali de Kinkole au Dirabolin au Sali Petro vous comprenez maintenant on peut faire rapper après 5 ans mutu mususu ayi 5 ans mutu mususu ayi tout le monde a un gouvernement par-ci par-là mais neni na biso na théâtre ça ka mutu moko wana kaka yeka wana pe des ordres réunies mais on tima ko za songa za ki ovie parce que ndenge za ovie blague à part au moins batu mingi ba oza pembe na mais mitema ba lingi na bango yote ba lingi yote po nini ba pesa wa conseil bien té ba vie mo ça makama bine na mboka oh mais mingi bazana so bazana bien mais na sima basel ba ni kotonga yo vie bon même so nga muté vie démissionner na yo to luka mutu mususu to kena élection to luka mutu mususu o kota na asala makama mine et puis ya minene et puis mutu ko kota na aza mutu devant la biso ba 10 ans té 5 ans président mususu 5 ans président mususu et puis tant olongwa to bimisi ba faute na on salaki na babilo non ça bien salaki to lobeleli yango po o ya pe abeta vrai ozo comprendre so to commission bena constitution et ça kitoko po kota ko kongola to boyango bon makasi mais kota ko bimisa à part cela o solo lati et à part cela monde zaboy to nga tout ça ba réunion ka er mutakufi Amonia, mon aime ta profit déjà, tu perds déjà. Mais er hasard en vie, à un hôpital, tout ça l'effort, hein, tout ça ngani, tout ça ndénin. Attends-moi 1000 francs chacun, parce que va commander à Congo tout ça est belé. Parce que ma babilo on est à la $50 à chaque groupe. On a peu sa complication, c'est le big acteur, moi j'ai 1000 francs. Le nombre d'acteurs tout ça dans la RDC. Et ça combien de 1000 francs? Combien de millions de francs congolais? Vous comprenez ça? Donc il y a un bolingo et puis na ba réunion na biso to tika pe ba tricage on comprend un bosali réunion boy ba réunion liboso sili ba tumsu ba ke deuxième réunion se continue ba tumsu ba ke lisusu troisième réunion continue ba tumsu ba ke quatrième réunion c'est ça biso to kota rien arrivé mais Babi José de Londres c'est réunion il paraîtrait. C'est ça. N'est-ce pas tout ça toujours courant à côté. Talasco makamboele kana. Il y a des ordres. Auto sombo ngone pas maman Olive. Biso. Toye bien côté. Bato ça. Yo dans preuve. Biso. Comme ça Rimero ba modero ba nani mais tu preuve ya ta belé. Ba kenda ki pa to kutana na bango basali. Basali. Tout à chacun $500 sans compter bangombe na bangulu pesa bango. Mais maman zarane mutema malamu yambaki bango ils dépendre na bango tant bazwa ki ba okanisa ndeko na bango liwa ndeko na bango mudanga. Maman sakine na besoin ka ya batu ba comédien kaka tout le monde. C'est ba kati batu moi li c'est kati batu. Moi ni esa nini? Maman à cause à poster la biso to boité. Mais au monique non bino boningi bino 170 personnes bozwa. Les restes au batikali. Les restes au batikali bazuité. Au moins il y a un sens il faut to bunande pour na biso to ba comédien tout ça to se retrouver aka. To boyi o ezake non ba tumsusu bazui, misu bazuité. Même quand biso to zwa, to zwa ya mukia. Numéro de contact. Ba pour numéro de contact ça plus 243, ya Willy Mouchen code Mboka 84 40 39 555 na Facebook na koma na Suba Basima. Tongo moi numéro de contact. Ouais, solingo zwa tongo plus 243 04 plus 243 89 57 58 479 57 58 479 ozimba motongo ye moko en personne na Facebook tout le monde a Eric Mukendi. Merci beaucoup là c'était vraiment les tongo lingo lo bani pa ina lo baboy ya moni bana mibale baza bana lupemba na minute oyo États-Unis za koningana do ba tindi avion moko iniki mapona bango mibale et pas Obama do bazo kene nozo mona bango avion kiti siko Donald Trump ah ya solo ah vous rappelez. Merci beaucoup à suivre.